bibatika bilobaloba moko Yesaya yote Kinshasa Yesaya yote osogende na papi osasala na monini aleyo yaga lokochamosa yaga Kinshasa moka kotika mwasite pensa posela kayo sinema ko pasola bor kuna baba mi bor kuna bato boli bor kelelelelele parce que ma bien la place Paul elle le kalema pasoli bor ai toge ale awul ma yayinda kelelelelele to sobina na facilité Jésus de Niance chante la facilité Papa na Melina on joue à la facilité wa mandale kinga na nyoso ale kinga na bilamba solo bolanda banzoto na yete abela kolanda kitoko na yete abela ka. Bravo. Il s'appelle Blaise Créateur, prend place. Et je tiens à préciser, vous avez entendu ça là, il n'y a pas à dire. C'est tout nouveau sur le marché. Bon dimanche, Créateur, ça va? Ça va bien, maman na bienka. C'est peli pour Nakoko, tu as une opportunité. Il y a générique, on s'est retrouvé dans Kati. C'est bien ça. Nakomi Zanzambe, na ba critère à Pesanga. Et puis, bah merci mingi na ba grâce nyonso. Ils étaient pas Jésus de Niance, les padres. Donc, les padres. Meilleur chanteur moko ya Congo to tikala na ye o lelo a la fierté de musique congolaise ndako défendre musique congolaise ngo bomona tina ba concert lipanda ayemba ba voix ba artiste nyos tu la kisiki donc lobby ya musique congolaise ezayi kozala pembeni na ye mama na bienka na za fier ba Christian bango na Luanda ba yebi na za fier kozala pembeni na ya ye moko Jésus de Niance le padre potala lelo yo trace urbaine indi, trace afrique indi, bibi black indi, na ebisio Blaise Créateur international. Oh. Ben alors ça c'est une chance hein. Oui, ça chance puis na samela na Nzambe na moment nazali na boulot na palais na lekaka epa na yo ele nazo senga na Nzambe en tout cas na senga ki na frappaki ba porte. Na komaki na tamoko batebele bazelaki kosila nanga batebele balobaki babenganga produit fini batebele balobaki ke ye esili. Mais nga na yebaki eza kati nanga na senga na Nzambe apesanga leader moko oyo ako façonner nga na miso bato naza fier lelo ya kozala pemeni ya faire égole à Jésus de Niance tala lelo oyo makamuni se komi na facilité mote na émission na facilité tozolia ta la facilité tozobina na facilité rien que dans tobimisi Maxi Singelo yo c'est ben eza 4 minutes et ça li même pas une semaine et koksi une semaine lelo sur la bossanité mais poto tombé batu tout babi Blaise en tout cas au bomi ba mabala batu na poto au pesi batu ba conseil taka na lobi ki sasa mboko tika moi c'était posé là yo sinon ba ko passer là donc batu tout batimbi o batika ba momi na bakini bokinda bo bosani bana batu donc ata default ndaka te yeba ke AOP bazomona basor na bango bazu ba conseil na esi bango atomoni mobali alingelo mbanda leki na beauté na kitoko na nyos tu ko banga na te kubanga na ote banzoto nete pa fabelaka ana malade ya bamboa malade bilobelo bezali malade ya kotonga ezali ba malade zebele zaka ba malade ya fièvre te mais bilobela pesa malade na sens wana et puis na si bonga facilité toujours na za fier lelo ya kozala peme na faire rigola jeunesse mango ya yebi na facilité. Non mais c'est une très bonne chose et puis sur besoin na sengo moi mingi ya komona kozi déjà opportunité à modèle oyo mais nga siko ka na kotambola na yo ki pe bato bazo lobela yo balobi mais est-ce que ndenge nzela o créateur azoke nango kozala bien pour tout le monde on dit créateur yé folklore nde à la base folklore nde fula ye pena poto sentir ye mais on dira comme que na typique bon si kotali na vie na nga mobo ebisinga Blaise na ndima kite ko bwaka na caché à faire rigola asinga na banga ki na oki kote pa fege ponga na ebi ki use la mingi na folklore mais na se bango folklore eza musique eza ba style na biso to exploiter na RDC musique eza na frontière te bave bayilo bayima na ba portugais bayima na ba espagnol eza na gravité momote ke na yembi siko Jésus alobaki Blaise il faut boaka ataye ngai mbisa ko kauka pena na biso yo o yoki folklore ezata
folklore ngamna yaki nango wana tozobangela te ngamna yaki nango le soko simbi soko loke simbi neti caché no ba balela fort na folklore ba santaka pena ki non Blaise c'est bon soko lingo mesanisa bango yo na typique na ndenge to yebeli na omoni ke eza lokola te mais omoni caché wana yo lobi ya folklore wana ngamna ya nango ngamna ya nango na ye nango na tali no te naza animateur caché ni ngana bimanango yango boki ba biloko na beta wana na beta ba bonioma ba seke bien c'est les kanango et simba pe mais exactement qu'il faut na limiter te so ki no orchestre moko boye po les orchestre monene eza parmi orchestre zo pesa bato ba vie alors e ba engager na musala ba engager n'importe qui te so ba zuyo na musala il faut prouver na musala Jésus de Niès donc Hélène pona kutana na vie wana ya loka okeluka musala na société moya munene bato muso basala ba 4 ans ba kotaka ba demande ba répondre ba ngoti ah ba bio za ina facilité pour mutu no marka uza za déjà kuna le roi bobetane côté mo pa oredi donc à côté li yo le roi la pe faire alinga ke trop donc ayo kelié c'est que Jésus la muta ba sentiment te le padre za muta sentiment te yesu ko convaincre yete waya so moningai bobetane pas oredi bon bon quelque part peut tout le monde partout hein au monde aza directeur artistique Mark House baza parmi bato baliaka na prise baza na prise soit monyo lo beza mabe ayi se prise akoyoka ba Blaise Paul baza ba Vasco Mobile bazali ba mona yi petit na respect afinga ne bato te na TV petit wana abudane ba leader bato te na TV petit wana asala aka musala na ye yango moni bangaja kinga plus mi pona musala len yango moni nga fallait na prouver na bimiso eza kati na nga soki na sebe no folklore ezati wana eza mukie Blaise abwaki te na bwaki nanu te na jisuke bato oboyoki wana eza na 4 minutes Hélène, nous avons dit un album et puis on a changé de titre. Il y a un titre qui passe. Il y a une prononciation bien. Il y a un titre. Il y a une fin de l'année, album, nous avons préparé. C'est plus de 4 place au Wapi. Blaise Créateur, nous pour la deuxième fois. Blaise Créateur, Mona Naratati. Ça va, on te redécouvrir. Tout à l'heure, tu as un petit peu de musique pour chuter dans quelques instants. Mais je remarque un visage où on a disparu depuis un moment. Trésor, Nami Tounaï, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris plein de choses. Comme quoi, il y a eu une suspension à délai indéterminé. Mais je te vois de retour. On a habité de retour ou bien, Bon dimanche, Trésor. Bon dimanche, Hélène, carrément, ça fait longtemps. Tu m'as remarqué, de l'artiste. J'ai été suspendu, suspension, tout ça là. Mais curieusement, comme mes sons comme étant bouche privée, il y a le image valable des leaders, il y a normalité dans la suspension. Non, on a travaillé, on a travaillé à Nyonso. La suspension, le roi de Nyonso. Banga dit le roi va dire durée indéterminée. Moi, il faut te expliquer. Quand on dit suspension en durée indéterminée, cela veut dire quoi? Batali, on dit au salma, on dit au salma bête. Il y a une sanction, il y a 6 mois, 8 mois, 9 mois, une année ou bien révocation. Dans 4 études, on a à durée indéterminée. Après avoir été testé valablement comme un bon soldat, j'ai été réhabilité en toute facilité, comme dans sa niveau la facilité. Ah bon? Donc ça dit, public et CPL, les fanatiques, il y a patron, il faut faire rigoler à CPL, il faut comprendre enfin que vérité triomphée. Ils allaient rendre à la suspension, soldat Vanda, tout testé, tout en esprit, l'esprit, les pas de la Katina. Pour nous, là, il n'a pas maintenant, on a une image derrière l'idée. Oh. Niveau soudé Katamabou. Les jeunes, tout faut la facilité. Il faut Katarasou, la style, la facilité. Tobo, Bamandé, Délai, tout ça, Banimité, tout l'ignan, tout bien, tout ça, bien souki. Et on migolo, tu as eu ça, tu as eu ça qui paye. Ça qui dérangement, c'était juste pour tout dans mon place. Moi, quand je vois qu'il m'a dit un dérangement dérouillé. Na loba marambo et comme pour na bouche privée. Donc ça dit tant artiste ça les logo. Déjà trésor à Eba, qui trésor à la minité. L'ancien logo mais on géré. Mais le roi la vitesse et avance na signal là tout bien avant. Na loba marambo qui voiture mo réseauya. Bon ben en avion d'été. Les a personnalisé na identité à faire ebola soit tangi combo na ba porter les fous. Moi soit tangi combo les deux faut démarrer. Et ya ba domona et puis ya na Ferrari. Ça te ça la 10 mois na maternité ba car maternité faire ba mon avion. Donc l'union sur la facilité, Ferrari continue la facilité, bozobi na sebe na facilité puis trace eza ya royina parce que aujourd'hui
je me dis, enfin j'ai fait un grand boulot. Depuis que j'ai commencé, ça fait 5 ans. On a créé émulation. En fait, on a émulation. Tu vas comprendre l'émulation, c'est sentiment et rivalité, mais dans le bon sens. On a les camoufles, on a surpassé les moutons. On a la trace, la trace. Au monde, on a les combien? On a les 10. On a les trace, on a pas pour l'amour. Mouta lo basu langage te yo ba Nigérien ba beta biso ba code ba ivoirien ba beta biso. Merci beaucoup Trésor, on a senti pendant ton retour valable, on va souhaiter bon retour parmi nous. Merci beaucoup Hélène. Donc pour notre question, on a programme, retenez déjà que l'artiste est déjà dans nos murs. La semaine prochaine, donc le mardi 30 juin, il va faire plaisir dans ma couche sociale Nyonso. Tout se retrouve dans une 3. En barbecue, on a ta babouche, kilote, nyonso, on a ta koune ileka. Oyoka musique bien, ozolia bien, ozoyoka musique à kalana, musique à lelo. Parce que Firego, c'est le seul artiste qui est capable d'interpréter Bana la nuit des temps lelo. Quant aux autres, on a évité, on a le Baramabe, retenez déjà que l'album, l'artiste a changé de nom. Il y a tellement ma casse trop sur dans mon épée. Donc, tant on a que mon aïe, il m'a expliqué la soit en face. Et ça, on a grand bien. Donc, je belé. Et puis, l'album OEA, tu l'as dit que tu as fait ça, tu l'as dit que tu as fait ça, tu as suspense. Parce que tu as fait TV Loba, ce générique et l'équipe. J'ai fini en remerciant mes potes, tout pendant un moment de suspension. J'ai salué mon ami Serge Bellucci Kanyama, j'ai salué Idriss Moukendi, sans oublier. On a salué Guilhem Avaka, la grande prêtre Mavakos, parce que c'est le seul qui vraiment m'a soutenu durant tant la suspension moralement, dans téléphone, dans conseil, tout ça, et à vous aussi la presse, parce que même yo te ba collègues no belé ba benga ba conseiller, nga ba ba nungu, wa kebo, yo asali boy. Pour nous le bagage, même image valable dans le monde où elle va porter parole. Dans une suspension, on a paniqué. Merci beaucoup Trésor, et ça c'est vrai, tu nous as carrément manqué, mais ton retour est aussi un plaisir. Alors, Blaise créateur, Oya qui peut y monter, guitare présent dans mon panzi. Comment on est? Voilà, donc moi, elle a dit solo. Donc 4 minutes, on a assez Boyoki. Donc on a corrigé tous les solistes dans le Congo. Ça veut dire, par exemple, la sûre. Donc, on a retour à la source. On a un esprit à Wenge. C'est-à-dire, parce que moi, comédien, les gars, ils commettent trop dans la guitare dans le Congo. Donc, à du solo, je crois, il faut expliquer bien que ça dit, bon, là, Nanzela, il y a un quoi. C'est là, ma salutation. Après, si moi, tu as Vincent Wiki, le double attaquant, Hardy Kalogi. Exemple, la sûre. Et puis, Serge Kachi, Lanzama Mibali. Voilà quoi. Merci beaucoup. Alors, Blaise créateur, tu s'est séparé bien sûr par un morceau, mais un message. Merci maman na bienka no yambinga no pesingata na minute monde entier bazota la biso Oscar Chibango l'administrateur bazota la Joël Chibango l'international le vrai patron Zolanda la Bilimbas le véritable double LL majuscule maman Kachila la zota la message nangezake merci ningo bo soutenir na moment na sala merci ndenge bo soutenir ngai batu bachakinga po ko za paiement na Jésus de Nias lelo yo maramuno na facilité et là on a la repère ça va encore les gars ça les athées Blaise a rappelé au film na télé Blaise a rappelé le mababa tuté Blaise a le bela mingi ba ever na ye donc monde to beta ki seben bo il fallait na leka na expliquer bana kini ke Blaise ye on zo moni mikolo yo j'ai dit nena solo ba ki Blaise miteka eza bien pona yo ngana fungola ba mise na kanga ba misente mote na clip donc ils sont au taling ba o le manga na clip liboso ezalaki Blaise azoboaka bozoluka babi Blaise ezalaki mwa pasi mais lelo bino tantini pena Jésus te nesa fungoli livre lelo mino le bena nzela bato tout normal message capté zake bozela album na bino ezoya Blaise abwaki nanu te bato nanga tout bana ngola bolela lela trop na 4 minutes za na mukusi to na studio déjà Faustino Smith Nadine Mbouili passa Deshik Ngolo 12000 diable ya Jocelyn Tanga Rose Ngalola Vielanga Patima Mbulu Héritier Mvoma yo yebi et puis Pichuli Pichana bosanité yo yebi Junior Kapala Blaise créateur yo diable beta mo deta kaka na beta bango chele oui deta kaka na dozuma kaka ka place ozawa to ka bana nango matitanga mugeza na se matanga hey desana matiba wa mwana linga kanzo kakala mama kumaji shungwa dodia mwana linga che
na quartier komone le fundu ya pamba kodendela mibale mama la maison saka chele wi toke oh mosina linga kanzo kakala mama komache na quartier komone le fundu ya pamba kodendela mibale chele wi atala takishika mituse mipende On se libanda retrouve très prochainement. Alors, je rappelle